baza kosala na texte basalaire ya malonga tobandi kobota bana biso namoni ke soki azotalela mobali na ngaka ye moko tokoka kobokola bana te yango naye kokota mombongo nakotala banona mwana nga mibale 95 edika bana nga na poussière makala nga bi mama tala vie na ngai ba age eza na metala luka komona nga lokola naza na 60 ans mpona nini mama liboso tobanda kozwa mwa bénéfice na makala lelo ekoma cher tozwa ata mosusu makala mosusu eboma neti yo nakuti otekatala bakona Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banamboka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Ouais, bonjour, bonsoir na balandinios balanda biso na la grande découverte TV. En tout cas, na pesi nombote na kombo na Yesu. Lelo toza précisément na sayo. Na la grande découverte on va toza tout le temps tozo découvrir ka ba makambo mususu ba ba ebité. Yo on boza partout, boza na libanda, bo ebité ba pasini comme la bato mususu awa na mboka la biso Congo Kinshasa. Précisément toza na capitale. En tout cas, ils ont bato belé ba souffrir. Yo toza no boka ka biloko, yo toza no zosa, boza na ba compte na banque, o ebité okosa na nini. Landa émission on a la grande découverte TV. O s'abonner, celui au s'abonner en tout cas, mbongo nano bomba na banque to ba bien na wana zana o ebando sa misala o mona nzambe akopambola o. Na leka awa na mona mama moko ateka makala. Donc on sale surprise ayebi kutu teke na osola na ye. Bino mo bo découvrir bo yeba avivara ndenge nini, alia ka ndenge nini, afutela kandaku azana mobali atangisaka bana ukoma. Lelo toko kango na monoko na ye moko ako se présenter pe akoyeba kombo na ye. Pe bo yeba kombo na ye. En tout cas beaucoup tabo partager bo landa biso na émission au boza penda béni vraiment sans plus tarder toleki. Bonjour maman. Bonjour maman nanga. Maman kombo no nani? Kombo nanga ma Belinda. Ma Belinda lelo to sepel to sola no mukie na ibte soza d'accord. Na linda to sola. OK, loko za d'accord na la tso micro o. Voilà, ma Belinda. Biso na ko vanda ma. Vanda na yo. Vraiment dans la grande découverte na lobaki na bino tokozala na ba découverte ya makasi surtout que nde tozokende kala te tozokota na mois de la femme. Mois de la femme eza pour na ba mama biso siko to banda ngo déjà na début presque tokomi na fin ya février. Mama Belinda tokosola no tant que maman toleka awa mingi na équipe na biso la grande découverte tout le monde akoka kozo pasola makala ndemo pasola makala secret na yo eza nini est-ce que koko yebisa biso poto yebana secret na nga ezali ke mama bana na nga na limite bana nga ba souffrir nde nakoma koteka makala boye nga nakona ba vie ya pasi te nazalaki na ba vie ya bien papa na nga azali commerçant monene bacamion bafufu ezoyanga lupango na biso me ntango naye kobala mobali aza na mbongo te naye kobala mobali moko aza na mbongo te azosala aza kosala na texte basalaire ya malonga tobandi kobota bana biso namoni ke soki azotalela mobali na ngaka ye moko tokoka kobokola bana te yango naye kokota mombongo nakotela mombongo ya fufu namoni esimbi te naza kotia fufu na makala nini na meseni koteka na boyi pe na mesala pe kindumba te namoni ke nasala kindumba vraiment merci maman oyebisi biso omesana na vie ya kindumba te ozoteka makala po osunga bana na yo obanda mosala oyo ya koteka makala banda aneni nakoloba banda mwana nga liboso aza mwana 91 na bandi koteka makala mwana nga mibale 95 bino bobeta bacalcule mwana ya liboso aza mwana 91 abanda koteka makala depuis 95 donc bobeta bacalcule boyeba boyebake ane oyo mama na biso abanda koteka makala siko osalaka ndenge nini mpo oteka makala tomoni oza na 3 sachet 1 2 3 4 sachet moko combien? Oh, on a 1000 francs, oh, on a 1500. Ah, 1500, ah, ouais, 1000 francs. Zela na moni pe
basaki kuna wana saki na yo mama watarazwila biso saki ya mama ya makala bamosusu bazosakanela mbongo me mama na biso ayaka na saki ya makala osomba combien saki ya makala na sembi yango 55 000 oza na fond ya saki moko saki moko siko ndenge otekaka banda ntongo obanda heure nini na banda ntango 6 heures to 8 heures 6 heure nini ça dépend là ba côté parce que mokolo wana teki mwa bien ntango so ba 16 heures to 17 heures ok mama ndenge otekaka banda ntongo ti pokwa est ce que saki moko ya 55 000 esilaka mokolo esilaka bénéfice ozwaka ya 100% to ozwaka ndambo mposa mama liboso tobanda kozwa mwa bénéfice na makala lelo ekoma cher tozwa ta mosusu makala mosusu eboma neti yo ndango toteka kala yayo lingosomba makala teka nano mama saki mosusu eboma tala bakoni namoni bakoni wana mama azosomba saki ya makala na 55 000 francs peut-être afongola saki ya makala wana abandi kotika omona okuti bakoni okokuta na kati ntango mosusu ezoli ya 10 000 francs valeur akoni na 55 na niveau ya 55 000 akuti bakoni na kati ya 10 000 francs boyebisanga sikoyo ozwi transport ozwi kolia ya bana vraiment aobimisa combien oyo eza commentaire na osala mpo namoni mama aza na baklie ebele mais fond eza mokie en tout cas bolanda émission oyo bolanda émission ekosunga ekosala biso bien makasi mama ateki makala tomoni cliente aye asombi makala mpe akei na kotala boye sikoyo mama na biso namoni oza na baklie ebele naza na baklie ebele mpo nasola bien naza mwana nzambe naza na kana mutu te nayina mwana moninga te nasola bien nayebi nde basilikila moninga te et vraiment merci eza conseil mo malamu mpe eza secret mo malamu mpona bacommerçant na bacommerçante oyo bazolanda biso mama sikoyo oza na bana combien naza na bana 7 oza na bana 7 ok mama na biso aza na bana 7 bana 7 nyonso oza na bango esika moko oza na bango esika moko chambre salon mbongo eza ofutelaka mama mpango afandi vraiment mama na biso aza na bana 7 ka na mombongo ya makala oyo ezaki soki afongoli akuti bakoni ebele na kati na mombongo ya saki moko mama aza na bana 7 na lupango ya famille mama siko bana wana papa na bango aza te pour le moment papa azali na misala nde mazalera malongo azotangisa bana bauniversité yo moko yebi so basila biso esala boye sigonga nazosoutenir kolia bana mwa kolata ya bana obwaki mwa karti mwa karte ezosunga ebimisa propesi kele soma mwa tricot to mwa lipapa soki mpe ndeko motema ebeti ye ale asungi na mwa 5 000 mwa 10 000 ale okobakisaka na bongo kambo Vraiment, merci beaucoup. Bino bat bozolanda biso. J'espère que bozolanda explication ya mama malamu. Mama amesa na bisenga sengate. Mama abandi koteka makala banda na 91 aboya kindumba. Soto lelo toza na 2023 to beta calcul ezopesa combien mama banda azaka na saki moko ya makala. Na bana seti lupango wa famille vraiment. Yo mtozolanda émission oyo esali yo ndenge nini vraiment. Merci beaucoup na mama na biso. Mama siko conseil ni kopesa na bamama oyo bavandi na ndako kala te tookota na mois de la femme tozomona bamama ebele bakomi kosengasenga koleka na banzela kosenga boye sikoyo yo banda 95 ti lelo tokomi na 2023 ozaka ozokobaka bien si saki moko mais ozokobaka kaka nzambe azobatela pesa nona bamama bazolanda biso na bajeune fille oyo baosala eloko te secret nini oyo bakokozwa bakozala lokola yo conseil napesa na bamama na biso surtout bana biso tozobota bazoyokela biso te loba pauvre mama biso azaloba nini abi bavaccin bozopesa bana na bino yango ozala motu makasi ngai na edika bana ngai na poussière makala ngai bi mama tala vie na ngai baage eza na metala moto akomona ngai lokola naza na 60 ans mpona nini poussière makala naza mwana 72 moto akomona oza na ba 60 ans mais oke baage eza na mipesa mombongo makala mpona bokola bana nga baza éducation ya bien bakende mosika te
o bana mususu ba mikolo be ko ba leki ya bana mwana nga liboso ba bota ya yebi bango ba bota mais mwana azotala na vie na ngai ya bité na sunga na mama na nga bana bota na kotia mama na nga charge te yango wana ezaka na bonzambe pe ko sandela vraiment aza mama ya ko féliciter mama na biso na mbongo ya saki moko ya makala azotangisa bana na université pe azobokola bana malamu omona ba mama mususu bazo vivre bien mais bana na bango bakulune bana na bango baosente bango bazoyela bango su bakoko en tout cas mama aza mama moko ya ko féliciter mama ambo ya koteka makala est-ce que esu omeka pe mbongo mususu soit bakoluka ba solliciter na mbongo mususu est-ce que kolinga to olingaka ozata na mbongo ya makala posa ko changer mbongo ezali papa mama ndena koloba pe babela ba azile mais fondé je sala mabe fondé donc ça va penza fondé ya azali vraiment mama na biso abelaka eza na ndenga mabete esalinga moko nde na vandi ya pasi nga pe na zwi part na ngai mama abelaka azme mais poussière oyo kobanda banda soki azobika en bonne santé ezaka mpona mawa na nzambe donc aza pena mutu moko ya kosunga mpe kotika mombongo oyo mama vraiment esali biso pasi makasi. Est-ce que vous pouvez lancer un message dans la réunion sur la biso peut-être moi les souris et au monana et si on va dans l'avenir maman pour avoir la sayo la vanne avenue Pandi 160 la direction sayo 24 maman Nadège on va dans la Ngengi j'espère que oyebi na barachidi boyebi avenue Panzi maman va dans l'avenue Panzi numéro 164 na 168 na commune na biso ya Ngengi papa asala raté maman azana bana 7 abanda mumungu wa makala kala yango ti lelo azokoba na mpona kobokola bana mpona ko moyen de vivre yo mtoza musika vraiment sala quelque chose tozongela mama oyo kozongela mama oyo esala yo bien ekozala moko ya lipamboli na vie na yo tosunga esala biso bien makasi vraiment mama est-ce que vous lancer message nini na bakonzi mosusu balandaka biso na bamama oyo baza na bonne foi bakoki kozala na besoin basunga yo soit bachanson mombo o soit babakisela ono basaki ya makala en attendant po place oyo mpe eza mpenza bien te bongo so mbula ebeti osala ndeni mama obata mangana basala parasoleil so omoni eza ya makasi ya lokili kuna na bato ok lancer ce message mpenza fongola mpenza motema na yo mpenza bato ya mawa bazangaka to komona bakosunga siko eloko na ngai naloba boye biso ozomona kaka nakoloba ke bafana fami totikaka biso na biso bana yango mpe tozotangisa boye ata basisi baklasse oza na moto mokonzi oyo akopesa ata mosala te lelo ekoma po oyebana na bakonzi biso toza na bakonzi te kaka biso na biso kaka boye ata mwana ata moso akosisa te kasi avandi na ndako misala ezala te na kosoutenir biso bato ya mitema mawa bazoyokanga nde nazoloba boye naza kuta mwana sisi université ye wana avandi na ndako misala eza te basungaka mpe biso bato toyebani te toza na bato bakolobela biso te bakonzi te liboso na biso balobelaka biso mpe batalaka biso baoyo toza na se na bango nzambe nde moto atombolaka biso mpe tokolema bango na mabondeli te tobakosoutenir bango na bamabondeli. Vraiment merci beaucoup maman na biso. Est-ce que maman oza numéro ya telefone oyo okopesa bakoki kobengela yo po eza ke ntango mosusu omona bapele komokota baza na besoin mwa lisungi ka nde tosunga mpe baoferle yo pozaotangela biso mpe mingi te bimisanga nimero nayeba kobimisa vraiment numéro mama eza 089 80 38 757 089 80 38 757 yo mtoza na besoin mama tozozila appel na bino. Merci beaucoup mama, à la prochaine occasion tokoya zana na konzima ke nzambe kala te azo changer situation vina. Merci beaucoup. Vraiment, merci na balandine sur la grande découverte sur Balandara biso. En tout cas, merci na baebozo soutenir biso tike bozé belé ba fiston Kombo, ba tonto Kalombo, ba Rachidi, ba Yuyu, ba Nadège. En tout cas, bokota bo partager émission et ça la biso bien. Na lobaki lelo eza journée à micro baladeur nde toyaki toyako solana maman na biso atekaka makala. Saka makala obino bomona awa etonda te. Eza na kutu etonda bien te. Ba commerce na biso ya Congo
passe mais 55 000 francs 55 000 francs na bino bato boza libanda boko comprendre 55 000 francs donc eza moins de 30 dollars moins de 30 dollars biso bato milaka masanga soko ozwi 30 dollars oyo kosunga mama na biso na saki ya makala eza moko ya korache lipamboli secret ya kokaba eza kosunga ba ferlin kosunga ba veuve kosunga basi oyo bazosouffrir mama na ntango azolia mbongo no akozanga te kotika lipamboli na vi nao yo moko okomona nzambe ndenge okokisa posa motema no na nzela ya saki ya makala ezake na moins de 5 moins de 30 dollars en tout cas nzambe apambola bino merci bolemba te bopartager bocontinue na soutenir émission oyo bokozala jamais déci topesi merci na réalisateur na biso Watara o asimbi bilili o azosalaka ebima baimage oyo ebima bien na pesi mpe Clarisse Mbote o aza moko ya moninga na nga en tout cas bambote ebele mbala nsima toza na bino ensemble merci beaucoup bisous bye. Oui, oui, oui. Bana Kin, Bana Europe, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Yasika yango eye wapi na Aka Dubai. Na Aka Dubai, toza na service lokola hôtel, bar, na restaurant. Na hôtel, okokuta ba chambre VIP lokola Dubai. Ba chambre yango, wow. Bilenyo yo wapi, olali pongi, ozongi bébé. Na Aka Dubai, awande makambo ezali. Soki oye na bar, toza na ba DJ bien qualifié, na ba ingénieur ya bien, na ba fille ya bien, ba serveuse, na ba serveur ya kitoko. Oyoke, soki azo servi, olangwe na nomélité. Na Aka Dubai, bilengi na bilengi, bisengo na bisengo. Bwetu nanga soki okozwa Aka Dubai wapi? Eza juste na avenue bypass na commune ya Makala. Référence entre Rokwengaba na triangle kaka na kati wana okokuta Aka Dubai eza en étage okomona ngo eza na peinture ya rouge bâtiment moko ya kitoko moderne yaka okozala jamais déci soki okoti na kati toza na ba shisha toza na ba champagne na ba whisky préféré na bino nyoso na ba chambre ordinaire toza na ba chambre lokola matonge toza na ba chambre lokola gombe boya ebele awa na Aka Dubai olingi ozwa biso tala kaka na bande d'écran na bino okomona ba numéro de contact eza wana benga soki oyebi ba référence te tuna mutu nyonso soki oza na triangle soit na Rokwengaba avenue bypass numéro 1 boya bokozala jamais déci nulle part ailleurs kaka na Aka Dubai na Aka Dubai nakei Aka Dubai Aka Dubai c'est bien Simbi Aka Dubai. Wow.